boya koloba na biso bino mo boaka na na boli abaku boaka na babolingo te bo boaka na bambasu mabe o mususu ana azelongi lokola botini ya basoda o ya kala o babanda ko benga bakadeya aya zwi téléphone na yena elongo ndenge bimaka bino bandeko. En tout cas madame Belleville quand oza guide oza vraiment guide madame Belleville sans filtre pe wana mususu ana ye ateka filtre mais elongezo bimaka ya bakoko akala pourquoi ma be eleki na internaute ma commenter bandeko ma commenter abiso ba mité ba mabe basisi koyo banjete mo bateko tasila basisi ko mo mo atonda makolo bateko ta madame Belleville balobi bota différence amai na mafuta wala commentaire bandeko. Zuma wana ezaki réponse na yo boyo kasoni mama la bino atobola bambonga ba mouvancier wa alia bambonga mukumbusu alia bambonga mobuya sera mobutu ya mukumbusu alia bambonga ya basera banani bambonga osezaki bakombo nini nzambe na ngai koko na biso expliquer nga lobi ngai tana banda préparer ni soko kwa biso zoko expliquer nga mbongo babanda benga ngobo esiri wana ba député babanda benga bango ba mouvancier nzambe na ngai nyonso na suko sila lia bambongo na bango. Pona bisou la reine mona mwaso te akota na filme na ngate yazalaka mukala azaka jale lokuna sila bengo ten bisou la reine tale loko yo tikela sila sko ozako s'attendre na sila abengo na filme na ne va jamais sila benga ote bisou la reine omoni siko esika oyo moko zomi boma tenge ninyo bongo na pena batuma be baza bango na mité maté batuma ba na bango na facilité ya koloba ba n'importe quoi ya ko kosela batuma kambu baza na bolingo te en fait esika oyo lelisa mninga boyete bokimi to yebite se bokima ki nini ndeti ga boy na yebete bokima ki ndeti nini parce que ezaki nango matanga ba ela ba ezaki nango 11h ya bino ezaki 9h 11h na 9h eza déjà écart déjà moulayi. La famille tala liboso na neloko tikela ote kaka conseil landa nzela classe tia mayele na classe lelo oyo kwanga o bango balatisa madame Belleville banda koteka mapa o bolatisa madame Belleville banda koteka lobi ekobotelo Candy Star lobi ekobotelo Belleville TV ekobotelo Bella Production ekobotela yo ba communicateur ya kitoko ya motema monene o bakolinga yo na bolingo ya solo. Bongo kasi sila mwana mutambongo conseil ni batikela kaye landa ba mouvancier lokola nga tata no na mbongo landa ba mouvancier mbongo ebenga ka mbongo ezaki bongo. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur notre chaîne, votre chaîne Haute Basket et sur votre émission Lisano ya Kebo. Tant lobaka Lisano ya Kebo, cela veut dire ezalaka na moi un peu, donc faut moi virgule moko ezalawana parce que awande ezalaka esika ona solulaka mingi na ba camarade nanga mikolo akala. Oya théâtre ya cinéma congolaise, oyo vraiment balingaka kokola te en tout cas tozalaka bango awa na kati ya Lisano ya Kebo po ete to balukana bango na potopoto o bango moko basopaka mai. Et merci beaucoup à notre manager de luxe Papa Tigre depuis Texas, Nzambe vraiment amonayo apambolayo ainsi que votre famille et pourquoi pas à notre coordonnatrice Darling Love CPI de la presse, que Dieu te bénisse encore. Et merci beaucoup na Bianca Zanga pour na assistance. Merci beaucoup à Exode Mikebi
balobi derrière la caméra oyo azawana vraiment oyo azokamola ba image po ete toyeba kobima ngebu na kati ya ba etando ikia na bino. Merci beaucoup à mon bière chérie Paulin, à établissement J1T Jonathan de Best 9 et pourquoi pas à Ibrahim Mersou Prasala, le roi des iPhone. Balobi kuna ba iPhone ezala kaka ya original et chauffarate, voilà. Et merci beaucoup Nabino Obolingaka nganga pe na lingaka bino tellement mingi. Merci na famille Libota, merci na bande ko nyonso obolanda ka chaîne na biso Hot Baskil ainsi que matière de famille Libota News. Et merci beaucoup na maman Gina Mabiala, à la maman chérie à moi si, à maman Claudine Bokato là, à maman José Lousadissou, en tout cas bazawana tellement ba maman Ebele, à maman Germaine, à maman qui encore maman maman nanga États-Unis, maman Francine Matondo, voilà. Merci beaucoup. En tout cas tant beaucoup mantaka, tant bengaka et ça la vraiment kitoko makasi. Et merci beaucoup na Emoko Poutine de l'écriture, balobi Socrate de l'écriture, Héraclite de l'écriture, voilà. Et pourquoi pas Tobengae Lisusu Lumumba de l'écriture, voilà. Donc c'est un peu ça. Et balobi nakasi ya Belleville TV tozabongo na film ya kitoko makasi ezabongo la vie de Tegra. Dans la vie de Tegra tomoni tozomona maman Marie-Hélène contre maman Nabiso maman Étoile, tozomona Maria côté kuna pe tomona ki na baptiseur, en tout cas film oyo ba parenthèse nango ekofonga mabandeko. Toyebisa bino ba vérité et ozala somo. Tomona kuna Tegra zoyemba na Linda. Tomona kuna présence ya tonton Loulou. Tonton Ada, bazawana tellement ebele vraiment la vie de Tegra oyo ekozala somo eza vraiment mystique bandeko na ngai tolande yango na bokebi parce que film nyonso o madame Belleville akomaka ezalaka na ba leçon à tirer. Donc yo oyo okosalela ba makambu ya mabe oyo koleka na kati ya film ekozala le temps pona yo obongwana. Yo pe okolinga no kobongwa matepo okende nango lisusu ozwa susu ba stratégie mususu na kati ya film ya madame Belleville kandi en tout cas na mnoka mboka na biso balobaka makuta didi ya malamu tokopiaka ya mabe tobwakaka. Et merci beaucoup na bandeko nyonso o bazo jouer na kati ya Bella Production. En tout cas nzamba mona bino pesa bino lisusu courage ba santé ya kitoko makasi po ete bozala wana bolesaka biso bilei ya kitoko na Candy Star pe lisusu lokola. En tout cas tokende totala film eza wana tonton na biso akomi. En tout cas bandeko balandi ça la vraiment kitoko makasi tant on a monaka Candy Star ezokende Belleville TV ezokende ça la vraiment kitoko makasi. Émission na biso ebandi awa bandeko balandi eza pasi pe mawa tomoni bongo toute kozala na ba matanga pe tozape kaka na matanga. En tout cas Rosine Muchopi balobi on est de cœur avec vous, qu'au perdre être cher, ils allaient vraiment pas si ça la passe et surtout maman, ils allaient vraiment pas si mingi. Tant aux os raisonner, tant aux ala qui mouki, aux os kola, maman zotinda, zo gangela bamba kopo, abamba boye. En tout cas, nous on attend que tu raisonnaka. Et ça la vraiment pas si makasi mais tous à la kaka makasi biso o batuto tikali parmi les humains. Et tout le monde qui bongo ya Marina là-bas ou qui ko perdre un grand frère naie o intérimaire ils qui bongo dimanche. En tout cas et les cas qui na calme nyonso matanga ils qui vraiment et les cas qui comment dirais-je donc et les cas qui na Nalime mianya son lingala voilà on a tout en français na calme nyonso ndeko wakinda ki déjà ya la babiso totikali tozala na courage bandeko tomona ki pe lisusu famille mbembele e utaki ko bungisa bongo papa na bango oyo matanga pe ezalaki ekundama ki mkolo moko na ba ya laba ya pasi pe mawa bandeko tango to yaka to lobaka to betaka siete ke batu nyonso te o bayaka basekisaka biso tant toza na ba problème te toza ba bonne santé toza beke banso balingaka biso non na kotala na matanga wana ya papa ya ba Michou na morgue bato bayaki ko accompagner ba accompagner corps ba kende nango ti na lieu de repos to mona ki bandeko o bayaki ko piolola te tozongana nous moi sima madame Dinana ayaka a présenté ba condoléances na la famille Mbembele
tomonaka bandeko o bayaki koloba tomonaki ba tendance libinga bayaki ba Miss Lolo bayaki bandeko mususu bayaki ko traiter madame Dinana hypocrite bayaki ko ba kombo nyonso ba pesaki en fait o ezalaki ko plaire te o ezalaki bongo ya valeur te ezalaki kaka pona ko kitisa pe ko nuire valeur ya nanelité. En tout cas nazoya malembe na émission na ngai lelo so na simbi carnet ezalaka bongo mabe. Donc toya malembe molo tokoya nango tokoluba. À part absence ya sila na matanga ya mwana na ye ya chef na cheftaine na ye a monanité to monaki pe bongo absence ya bandeko o bayaki ko piololo bayaka koloba ba insanité ba n'importe quoi contre madame Dinana. Bayaki te tendresse na bengi yo combien de fois aweza disano ya kebo ya to saka na pardon yaka pena to baluka na poto Miss Lolo yo kenaka ko belela kuna na matanga ya mama nani mama ute ko tika biso mama nani maboli Oute ko belela kuna biso yoyo toye batu baluka kanga pourquoi pas osala kiango na matanga ya cheftaine na bino. Pourquoi pas osala kiango linga kipoyati olinga poya oye po beleli tendresse. Pourquoi pas oya ko belela matanga musuni ya biso chef matanga yango pourquoi pas oya kiko sala ngo oya kite et puis busi bitima to moni bino mbamako na mayanga ni o eloba ngata bana bumbu soki matange sili ale mayanga ni wana de bosangani to moni ombala moko na bosangani na bar pe Miss Lolo ça en secret et bien na comprendre raté ba abakuka ngo ya bafani na bino bazalaka ndenge nini Bomo na pena batuma bwe baza bango na mite mate batuma bana bango na facilité ya koloba ba n'importe quoi ya ko kosela batuma kambu baza na bolingo te en fait. Et sika oyo le lisa mninga boyete bokimi to yebite se bokima ki nini ndeti ga boy na yebete bokima ki ndeti nini parce que ezaki nango matanga ba ela ba ezaki nango 11h ya bino ezaki 9h 11h na 9h eza déjà écart déjà moulayi. Mais en plus papa na biso mbembele azaki soldat to yebike matanga ya ba soldat e umelaka te matanga ya bato leta e umelaka te ba corps na bango tant boye bo sali mam na bino loba bino moko nde bo umela bolinga bo umela te pona yebi ndeti Miss Lolo wa muta momo ozam na nepte se terminer ko employé yo mona kote na bino na obima na libanda to zalaka wana na kata ndaku moi place o batelo moi 4 carreaux o yambelaka tala tanta soki des abandanya na soko zo bénéficier na Miss Lolo te oza penza deux fois soko zo bénéficier na Miss Lolo te oza pena deux fois parce que nenga zana kombo babenga elala te yesoka kuta no ambala marata et tout est kota aleki kutu na dipine na biso de et tout est kota dipine za ke tout est kota yo meki bwe na 7h juste na 7h2 minutes aleki mission parce que binga bêtise te voilà mais siko yo Miss Lolo elala te de yale ki saka mobali te ye mobile ale karaté donc tonton na bango wana obo sala na émission c'est-à-dire que au bénéficier soko bénéficier te c'est que oza deux fois moi na suka basongi na vanje taki moi na suka basongi taki IGFT voilà donc cela veut dire na place ya batu nango nga na tiaka bolandela botala kote kuna ndeni bo inspecter kuna ndeni nini na landela bino nanu malembe parce que yekombo na ebela te bandiko boye pa muninga na air ya bar pe oye ozobelela omoninga te omoni ete cela veut dire donc ataka yo kate mishu ataka yo kate mishu cela veut dire ataka yo kate. Et puis bozo ya boya koloba na biso bino mo bwaka na na bol abaku bwa na babolingo te bo bwaka na bambasu mabe o mususu ana azelongi lokola botini ya basoda o ya kala o baba na ko benga bakadea
Aïe, azui téléphone, na yena elonyo ndenge bimaka bino bandeko. En tout cas, madame Belleville, quand oza guide, hein. Oza vraiment guide, madame Belleville. Sans filtre, pe wana msusu ana ye, ateka filtre, mais elonyo zo bimaka yabako kwa kala. Pourquoi? Ma bé eleki. Ma bé eleki. Bandeko ndeka na lobaki molo molo. Bon. Maman ba abakou en tout cas yaka to baluka. Bozane na makamba minene boye titang bo finga madame Belleville tango midi pourquoi? Nzoka maman na bino moko a salisa déjà réservation. Ba benga ngoni réservation. Yango wana réservation. A salisa déjà réservation. Bijou la ranoza ma bé bijou. Bijou la ran kamaji yaka to baluka. Yaka to baluka kebo na biso esi ebandaki kebo ebandi kebo lelo bilengi biju yaka mamuwani biju yaka mamuwani luaku biju la gani yango wana yo ndenge ozana sila kotikala ka kolimbisaka yo tevi na ye mobimba ata soki bozo solola biju la gani ye la biso awa sila makolo soso libumu kodo bandeko Siloga na ya tikela biso na famille bota yango wana siko sila mo itonga midi poka libumu makolo alata boy makolo ka mwa eteka kezo simba kaka te alata boyfriend be makolo ezo tikala kaka na kati ya pantalon ezo leka ka munene ta kutu ba boyfriend ezaka na minene bandeko nanga sila azo aka rendez-vous te azui rendez-vous na Turquie. Na minute nde na yebisa bino boye bandeko na nga ya Hot Bastille na émission na biso lisano ya kebo. Sila bazo sala ye chirurgie kuna na Turquie. Tango koto zolo bana Jemima kokonzoni. Jemima asalisi boye azananu aboti nanu te chirurgie oyo nini oyo elelele kuna tozolo bana Maria Tumba. Nzoka ya biso moko ya cinéma icône parce que si la za icône a sali pe peut-être na été a sali pe théâtre ya oya batu ya kobenga ya katoto na casting ya a sali penza nzoka nesila yepe azaki na programme. Allô Maria. Namoni BBL non ça va ndeni kuna. Kuna zakalongo masolo carré mère. Kuna zanongo masolo carré motenga kundeza bwende na koma langa bio mote Jemima penenga kendaki. Kenda ka bongo keno kana senado eye banate. OK. IGFP ala la raté lisu likola lisu koluka ba information partout. Na kutani nango. Côté de Luka qui formation wana donc tu allez nga na chaîne yana mususu wana nga na chaîne yana mususu wana na source to utena inutile autant ba chaîne parce que bon to les kakaka si là ma PC numéro a bengi pe atali pe ya kanisa ko tu numéro wana eze bien te mam no yebisa bino no lufira yebiango noko lufira yebiango mutu ayelinga makambu wana ezaka batu na bino yakuna. Daki bo pona na bo talana. Mutu na bino akuna nda yelenga. O mwebi kute mer kunde zana biso ku mikolo mer kunde zawana. Donc moi été mer akei ake wapi bonga zakite nene teke kisonso mer azakite nene na matanga mwana ye chef de bazalaka moi tikalaka te akende bazonga be yebite IGF bomba ngai tala mère masolo boye alemi mafinga bijou la reine atikela bino kuna donc bokoma moi était mal à l'aise ala la raté ba minyati botia soso wana donc comprenez déjà on a bien alikambu mnene boye c'est que pas arane star te parce que star andi mara mafinga nyonso. C'est que si là, aza starté. Parce que star, andi marama finga nyonso bandeko na ngai. Totalara ato fanda katoyo kakati.
kuna oh Belvi asali boye Belvi na kinganzi ya boye ya nani ya kotuma ya kobabula ya bouillon ya sauce boloke ya kosangisa na madesu ya kosangisa na mabumu nyonso wana bensil tiana madame Belvi azondima makolo poussière poso boye madame Belvi azondima eza nesika mote to mona madame Belvi le bon à partir à lelo lokola ba essentiel wana ba ofinga nga makolo poussière ngana kene ko sala publicité ya mafuta à partir à lelo lokola bazofinga ngai poso na ngeza mabe na za mwindu na ki ko sala publicité mafuta pona ko machoko non madame Belvi avandi atala lobi te na star ba finga kae star ba lobela kae aussi longtemps bango ba ofinga eloko ngana comprena ezaki seke ba sala publicité ya musala nanga na salara parce que lelo oso ofandi otale miso ba film madame Belvi na tongo na midi ba film madame Belvi na poko ba film madame Belvi muto oyo yebite oloba nini oh na mona pe ba film moi so mingi na keno na luka eno na tala bu okutani mbala mako na Candy Star okutani mbala mako na Belvi TV obandi mbama ko tala ba film otara kote moi so ngaza kote madame Belvi asa wana bakisi 1 plus to bakisi 1 plus te botasko publicité ba sela madame Belvi donc malembe si là akoki choc te akoki choc ya bijou la reine ayela été bijou camarade tale loko sali si là ale yo oza ko s'attendre que si la bengo na film na ye jamais pourtant otala ke mbongo nange fandaki olina vandela ngona bakisela ngwe lamba parce que si la linga ba vanité bana komina Kinshasa balinga ba vanité bana citas balinga vanité balinga lamba na betela bino bandeko mbongo nanga fela somela ngata Chanel nanga somela ngata saki nangai mbongo nanga fela na sala ta contribution ya bonbon nanga uti ko kufela papa menga na zongo na keno kuna na baby son kuna na Turquie nde ba salinga makolo ba salinga matakuna zulu boye pona bijou la reine mwana mwaso te akota na filme na ngate yazalaka mukala azaka jale lokuna si la bengo ten bijou la reine tale loko yo tikela sila siko ozako s'attendre na sila abengo na filme na never jamais si la benga ote bijou la reine omoni siko esika oyo moko zomi boma ko kansate ke soko ye ofingi Belvi na tongo ofingi na pokwa ofingi na nini boy ndesi la kozwa otsa na casting jamais parce que yo sala ye siloga oyo tika yangwana ke ko bimisela ngombongo ebele kaka po bataye akoma na taille wana bandeko madame Belvi top modèle to mona ki madame Belvi Kandi ye moko Héraclite de l'écriture to mona ki en culotte en pembe to moni mama na talon na culotte to moni mama na elamba ya bien body ya bien to moni mama na sac ya bien bandeko bo amite mama comparaison bolinga bosala bolinga bozota sila na robe botie sila na robe botota madame Belvi parce que kota likolo bwa sila bona na mbinga mais botia te ba portrait siko bozi photo ba kilote bobane ko s'attendre na internaute ba commenter bande ko ba commenter abiso ba imiter ba mabe bazisi koyo banjete momo batie kota sila bazisi ko momo so atonda makolo batie kota madame Belvi balobi bota différence ya mai na mafuta wala commentaire bandeko wala commentaire so tant aussi la commentaire à bon wala bien ngaye madame qu'est-ce que vous attendez faire ça vite Mita mabe bomoni madame Belvi bomo siko kitoko a mwasi bon zengance mwana mwasi asimbaka na nyonso alembisaka atanga tali papa atali belle famille atali ba personnalité ba dignité non nga za femme maombi za femme de prière nakoki jamais kotika makolo papa changa karaboui nakoki jamais kotika makolo nga poulaye karaboui jamais. Tout c'est ce qu'on dit. Si la coquille pression te, à qui qu'on sale ça,
BBL. Ake ko salisa BBL. Yango bomoni moi a raté rendez-vous wana ezalaki te asabsentaki na matanga ya ba chef. To salindeli na biso madame Belvi Kandi na biso mwasa naturel. Bande ko tang toyaka koloba ke jeune producteur à ma finga, pas na yekune loko ezalaka te, rien que ma finga, nyonso ba casting na ezalaka ko finga, ko bwakela batu bambwakela. O toyebaka te jusque là azalaka mwana mobali to mwana mwasi parce que loko abwe yérecheur. Etikalanga awa. Toyebaka te. O ezaki o toyebaki na kala ma bablo mo bano abenga ba rigolo boy wana ezaki bana mike ba rigolo boy de ba gag o toyebaka na kala bandeko toto bano mona papa na biso Tito tozo mona papa na biso Bodo tozo mona toyo koma na sera métis voilà toyo komona métis to moni météo to moni sai to Tito bagag da banga zaki ya bambwakela te to bande komona te kuna lokola papa Tito na papa na biso Bodo bazalaka lisusu te ke bazo babwakela mutu moko mbwakela ezalaka te ke babwakela muyombe gauche mbwakela esobe nani bo ezalaka te. Mais boni na série oyo ya producteur à ma finga et koma kaka mbwakela edikasa malonga o bana bakozwa na gag wana ezate bandeko na gago bazoye kusabana ko finga gago bazoye kusabana ko finga o ezaka pona ko salir ba personnalité ya mutu nani ayebisa binoke potala mafoka ka ofinga. Soko koti si bambwakela na kati ya bagag nonde yangano kotalama nono ebotala lelo na gagi kuna endeko na biso ezalaka soki abwakeli madame Belvite ekozala ya Dinana ekozala ya Ursule ekozala ya ndeko Songolo ekozala ya ndeko Pakala soki bona yoko yako tourner ekomi bambwakela ekomi boye pena yebisaka bino jeune producteur bomoka nde munaka kande sala we azana songi moko bandeko ngala mwana suka ba songi na yebi ba element na nga na yebi ba element na nga bandeko na yebi ke oyo ana famille na biso ba songi oyo te oyo ayekola ye penza ko abanda songi avant ya na cinéma songi avaya na cinéma ye lelo oyo tonto esaka bino kuna ezalaka se bofandi fo kotonga ntango oyo kotelema botongi ye wana kuna telemi botongi ye ezopela kuna kideti Karine ya mado abatu nga na ebeli na ngai na mambo ofinga te na ebeli na ngai mambo ya litongi te na ebeli na makambo buzoba te na ebie femme battante moi so alingaka kote o ayebi ke awa intérêt na nga intérêt mwana nga eza akoya siko place moko boye oya moni ke awa tango na oya au contraire ekomemela nga nde ba problème eko baby c'est la réputation na bandeko na nga mususu nazalaka nango peut-être relation on a koma nango kuna eza on nazalaka nango koto te alors ça la nini bandeko yaka ka pour plaire mokili jamais aza mama et mwana naza grande fille akoki jamais kotika mama na yeke ndesika ma o basimaka ba lolo ya batu bazobetela ngo bambunda o basimaka basima ya batu basala nango mpona buzoba akoki koya te parce que moi naza grande fille aza déjà universitaire tant bofanda na ba groupe d'études wana ba téléphone opé na ba université pe ba wifi comme nango surtout so futi frère na yo o futi déjà à compte ya frère na yo ozana accès na yo ya wifi siko tant bofanda batala gag mara boy mama ya ba camarade nanga tande basale mama ba beta ke boy na sima imagine na opesa mwana wana ya mkolo mutu tanga zokola
maturité pe ekolaka. Karine Yamado aza mama ya buzoba te le kwa camarade nanga télé si. O atala rate dini ba valeur. O ya babenge la kaye mama. O ya atala rate ke lelo o nga na komi meme. Lelo o nga na mwana mukolo. Lelo o yo nga boye nga na komi mukolo. Ami pesa respecter. Ami pesa respecta balukaka na poto na biso. Siko Karine atali te nga na za mama na ba valeur mwana nga koli lobi noza na ba bokilo ba ya no yamba ba na ndaku nga batala boye na bokilo boye te. Vomie ba mona ke o ezaka na TV zaka image mususu o nga pe na zaka image mususu. Mutu soka boye zangambo. Avant de komi na maturité bandeko toyebi ke bokozongisela biso Karine Yamado sero Yamado wana na papa kulutu na biso ya famille bota o filme na ya koma bandeko tozwa na nu Karine Yamado ya série wana tozwa siko ya lelo différence ezali série wana zeka kabili mo bobi kaka ba mama zeka ka mama ya mama pe film ane ezali éducatif. Ezala éducatif. Lelo oyo bijou la reine complexé ya gabi kutu kolobate kama jinanga. Complexé ya makasi ya complexe akaba ninga na e atala ta ba valeur na ete. Atala ta ndenga zala tenenga banda ko régner na banzonzi ndenga zala. Gabriel oyo akala tala ta komaka mutu na mwana bata ko bima complexé. Yango lelo koma mukala ko diembelaka ba siksa batu bandeko ba diembelaka siksa batu na ndenga ya bien. En tout cas na sepela na var moko boye o bazongiselaka Karine Mokonzi batu na kae babiki lokola Jael azana sikse yango zo diembela bien bakanga makana mutu azana makambu parce que ngade na sali c'est que fona kanga mana mutu azana makampo na sani na bunga na actualité te na zala kaka bakanga mana mutu bongo bayaka ko complexer mutu te complexe d'infériorité yango ezo boma bandeko na biso ya cinéma congolaise eza complexe yango ezo boma bomo se bolongo li complexe botie pena mutu bwete bevi pena komaka. Scénariste numéro 1 Afrique centrale te photo ndima côté kuna pena kota jouer kota komate to tika dina na te adina na pa komaka te mobutu pena kuna te banzonzi nezo simba nengo ke ko jouer kuna fierté na biso promotion na to salela bandeko na biso. Famille bota to yara ato pesa si la conseil que ba communicateur na ba sela ke promotion te pesa ka chose vrai ba yara ko sala mamna bango bazapo na ba intérêt ba chaîne na bango ba intérêt si la te ba yaka ko lo baba makamla bango prof apuna na mona na ngai tata kizengi ana zuma non na mona na ngate ka banja bandi promotion tata mobimba libandise komi ko koma tikota matoi ka ko kipara ba vie privée bato. Oya ye moko vine moko zoke na shit zoke na déclin a omona te ko kipaka ba vie privée bato en essence te. Cela veut dire Karine Yamado alingi na ekotonga te alingi na ete donc moi ndamba réputation no bozaka nango bo garder boza ba artiste comédien oyo azva na ndenge na ye wana pe kuna fana ndenge na en tout cas ezala bien. Zuma pona osuki sapa na yeli yo Zuma na yebite atanga yoyo na famille bota zana na calculer na sa no calculer ngaka nem na mwa mukieti ngaka nem na mwa mukieti ngaka de ngai kaka daloba na côté ya presse ngaka parce que to kitano na nga to tiano ba mama na ngate ba yaya na ngate ba noko na ngate kuna Zuma même yonengo zana opusa na tana cheville na ngate ya to longola no intelligence to tiano sagesse opusa na tana cheville parce que yonengo zana na ebite kombo ninga na opesa yo ba analyse na yo na yebite na bato ba yaka ba commenter la rabino de nyonso obino bosala kezala ka ba lokuta
nyonso oyo bino bosakisaka lokuta toboyi te tozongisa no eloko wana sila soki azalaki na madilu soki na ba 30 ans madilu akufaki na année nini oyo sila azalaki na 30 ans oyo lelo oyo akomela biso na soki 48 ans ezalaki na nini bandeko bavideo baaudio ezali na émission mseuta koleka tobimisa bino audio lolenge nini mwana venia basila azoya kolobake sila eloko te bazaki ba petit mwa be to benga lelo oyo ya deal de bakena koteka son plateau bango batekelaka ba musicien batekelaka ba politicien bandeko botala siko mokuya o sila lata bino bomona ngo te o bino bo visa kaka ezaka ya madame Belleville sila za botuta makasi ya ba politicien ya ba musicien to boyi te to ndimi na parcours madame Belleville mo ex na ye mokata ko kaina madilu to ndimi mais siko ya ye eza sambo tutu ezake balinganaka esimbi te bakabwani lokwa mwasi nyonso asalaka pe ba génération ba pré ya ba pré plutôt siko boni sila na bino o fona soigner voix boni sila na bino abande ya kolanda batata bato o ye ba ex na ye baza na ba kombo mais ba ex yango bazaki ya bato briseuse de foyer lokola sila lelo aza na valeur ana valeur te vomena zwana nga mwana mwasi o azaki na ye ko tepa na génération na ye ke mwana mwasi o alata mokuya ya batata kala ya ba musicien sila lia bambonga ba mouvancier ti ba député koute ba mouvancier o ba ndo benga la kala ba mouvancier sila lia bambongo na bango beve lia mbongo nani toboyi te na sero na madame beve bando ateka kwanga oui to ndimi kasi azaki na teka boye pona futa mbongo boye na teka boye pona sala boye lobi na benga mamutu wana mama batu pe ya son âme mwana nga tala famille tala liboso tala famille tala liboso na neloko tikela ote kaka conseil landa nzela classe tia mayele na classe lelo oyo kwanga oyo bango balatisa madame Belleville banda koteka mapa oyo bolatisa madame Belleville banda koteka lobi ekobotelo Candy Star lobi ekobotelo Belleville TV ekobotelo Bella Production ekobotela yo ba communicateur ya kitoko ya motema monene oyo bakolinga yo na bolingo ya solo bongo kasi sila mwana mutambongo conseil ni batikelaka ye landa ba mouvancier lokola nga tata no na mbongo landa ba mouvancier mbongo ebengaka mbongo ezaki bongo seke tokenda ngo bongo tokende nango bongo na yoke kuna o azama bele minene lokola nini te pasteur ezaka mukie azalo ko eloko ezoya na ndoto o avandaka na nini na Petro Congo o beva uta mboka uta kimpese to boy te to ndimi biso bana mboka to yaka na objectif to yaka na ba décision ndenge na ke ville boye famille ngai na tiki na mboka bakoyoka lokito bana quartier bakoyoka lokito ngai ne na kozala leader boya bofinga dinana auta matadi auta boy aya na décision ngai ne na ye boy famille na nga botasiko bato bino mo bofinga ka bana mboka botasiko na sila na bino mwana kin ex ya ba mouvancier ex ya ba musicien botala siko différence betu ebao différence yena va mwasi ba yeba kende na valeur a mwasi nde yango wana pe sa honte sa crainte boye bo valoriser madilu lokola bala kabino et franchement bata cop botika la ka bata cop parce que ba yokela na banga ngosoni te bandeko zuma wana ezaki réponse na yo
boyo kasoni mama la bino atobola bambonga ba mouvancier wa alia bambonga mukumbusu alia bambonga mobuya sera mobutu ya mukumbusu alia bambonga ya basera banani bambonga osezaki bakombo nini nzambe na ngai koko na biso explikaki nga lobi ngai tana bando préparer misoko kwa miso zoko expliquer nga mbongo ba bando benga ngobo esiri wana ba député ba bando benga bango ba mouvancier nzambe na ngai nyonso na suko sila lia bambongo na bango yango wana lelo mwebo zalata na papusha malonga ezate ezaka ke liche lilie lichete likiliate. Si l'argent y en a, j'arrive. S'il n'y a pas l'argent, je démissionne. Zuma zwa conscience à vie na yo. Kinombula nini yo kozalaka ka mukala. Zuma yeli biso ba film bande ko bongo na ko finga ena ngona tina te bosa lo kwanga na komo ba film yamo film Zuma ezala 2 semaines ezala sans vie bandeko nemo na bébé chaîne na ngai moi film Zuma ezala DCT ezala 150 vie bandeko nemo na bébé chaîne na Zuma na bokuya pourquoi botuta mama bino ya ba mouvancier elata bino nyonso bozi boyeli biso libanga sans chanson sans titre sans nini maman kapesa papa mbote boa ba champion na lokuta 6 décembre omoni Jerry Kabetox papa kulutu yoza minu lokwa 6 décembre azata mninga note akotikala kape kozalaka mninga note silama toyebi ke yo ya noka kodiembe na makambo abatu Karine Yamado ana batu ba lobela ete lokola bino ba jale lo bolobela ka jeune producteur donc cela veut dire moment netinga moko boy 6 décembre na yela yo mwana mot des arts okosaka batu nafana kala gambe nzoka na mot des arts okena kosabe émission no telo ezaka na veni na bino okena kosala émission na telo ezaka na veni na bino kuna na likolo nzamba sunga o pasola telo moko kuna ba benga no ba lando mbangu motandi ba drap fille de chambre comme mekate silama na yo fio aza sans valeur mo les autres silama parce que na yo na Karine Yamado yo za sans valeur ato yo bimisi o Karine Yamado za na valeur tango yo koloba ke mobali na yo koloba bongo yo mobali na o Paulin mobali no Paulin oza mwasa bapuya mwasa soif o kanga Paulin makasi tina toilette Fimoko sans valeur, ozo mema président kakaboué. Ozo mema président. Yanga la président Yoshua. Ya Yoshua. Ozaki na raison liya bango bambongo parce que me pe énergie na yo ekendaki. Ben énergie no pene ekendaki. En tout cas mobala solo ben énergie no ekenda pambate. Yo fi ofana na lingwa loko sabat na monde des arts. Silama na papa kulutu. Silama, tant na babenga ranga IGF de tous, cela veut dire nazaka IGF ya batu nyonso na kata famille libota. IGF ya mutu nyonso azo travailler na madame Belvi Kandi. So pesu mukanga be IGF pa pesu mukanga na yo fanda te na yo lobila oti. Alors Karine Yamado aza mwana mwasi mwa boy ona respectara mingi. Na yo kaino na mabete non que non elo moite lo kwa bijou la rana zaka songi sentiment bolingo na kenjo abani ko panzela biso oh Gabriel Kutu abwa ke la bana mitie ba fongola ba contact tu sais conduire prends tu sais conduire tu es saoulé wana era mampouya era magode kangi Gabriel et Matisse français tu sais conduire tu es saoulé je peux ajouter. On a épée, oui, ça peut y aller. Beaucoup de femmes bino. Bino obolu kashita belvi. Bino ne beaucoup ya. Tande beaucoup ya. Moko. Bota belvi TV. La vie des Tegra. Tosuki abandeko baladi. La vie des Tegra. Madame Belvi.
alia mwa ba mouvanciété yanga na soka komi filme ke wa lokolo pete nzambe tanga atala masumu neza na bata génération na ah ben Belinda ma fille ah vous êtes épargnée votre péché est pardonné et pardonné et pardonné encore quand le tata nzambe va regarder si là hey! Cette fille elle a trop mangé l'argent des maris d'autrui. Elle est la destructeur eza moi si destructrice a détruisa ba foyer bato ebele asala ba maman bato mitema pasi alelisa bato akamati pe azipe côté na ye ba communicateur ba patuziana ba lele ba PDG osui côté osiko côté ya ba actrice na ye ba patuziana moyen avancé ikeleve bandeko balandi tosuki na biso awa tokende tokota totala filme na kati ya Candy Star totala filme na kati ya Bellevue TV en tout cas to consommer madame Bellevue Candy ya ko yita lokola soso na kapela ya ko tumba lokola branchette ya ko griller donc ya ko kalinga te bouillon te po bouillon zaka moi nausée faut moi pilipili batu misu ba tension bestomo ba ko ba pilipili ezate donc faut ya sauce moko spécial to consommer bongo bino oboya ka koloba to ndimaka madame Bellevue wana mabe na ye bongo sko to sali ndeni kana mabe na ye awsa makambu na ye ezosima na présentation zaki ngai o abino IGF de tous. Merci na Exode Mikebi na sima caméra. Merci na Bianca Zanga na assistance. Un grand merci à notre coordonnatrice Darling Love CPI. Merci beaucoup. Et merci en grosso modo à notre papa tigre que Dieu te bénisse. Ici tanayo papa nabi keta una sala babilo ka boloba ke chacha ko pesa kanga merci te na suka. En tout cas papa limbisa esenya ka fona pesa kaka merci notre manager de luxe. Restez toujours branchés, serrez cimentés, collés scotchés sur notre chaîne. Quant à moi, je vous dis au revoir.